na bino ngongo ya motuya na ndenge tozalaka na bino chaque mardi na jeudi de 19h à 20h. Poko ya lelo pe ezali pokwa moko penza ya kitoko oyo kointerese biso banso tokosola masolo ya kitoko na ndenge to mesana kosololaka nde na yango toko tala ete to miyeba na lolenge kani tokoki kozala pe kokoba toko tala maima koleka na mboka République démocratique du Congo mingi boyebi ete na ndenge ya bomesano lokola Radio Lisanga esalami na Fondation Lisanga point de soutien congolais toko emettre Patrin Ngomba Amsterdam tofandeli na mboka Pays-Bas tosolaka pe mazali na ntina ya kosolama oetali makambo na mboka Pays-Bas na monoko ya biso po toyeba makambo malamu mingi nde tokotala ndenge masolo ekoma biso na pokwa lelo ya mboka ya Congo pe tokoyeba komona esika nini tokokoba tokosola na bino penza ndenge tolobi masolo kitoko ya pokwa ya lelo penza tokotala lolenge kani baye kotsala na biso ape lokola bakomema biso na masolo oyo bakokotisa biso na yango kasi tokomi nano wana te tokokoba penza na Radio Lisanga tina ngonga 20h toza na bino tikete esika nyonso bozwami tokosenga bino botondi mingi balandi ya Radio Lisanga baye bakolanda biso na baposte na bango ya radio a partir ya Ngomba Amsterdam to na ndinga to pe baye banso bakolanda biso esika nyonso bozwami na nzela ya we SD Malaika to pesio susulongonya mingi na libota mobimba matondo pe na Shadrach Mukalenga solo to ibiete internet na yo ezalaka nango na baperfection nyonso yo landaka biso penza malamu mbote na bino banso balandi ya Radio Lisanga kimi ezali esika nyonso bozwami obokoki ezala bino nyonso kitenge tika ete tozala tina ngonga ya 20h. Bandeko balandi Radio Lisanga solo ndenge toyebisaki bino ete pokwa lelo tokosola bino masolo ya kitoko toali pe na baye toyambi awa bandeko na biso oyo tokokabola na bango pokwa lelo po tosola maimatali mboka République démocratique du Congo na ndenge ya bomesano boyebi ete Radio Lisanga ezali wana po ete esala ete tomiyeba biso banani tozali esika touti po toyeba eloko nini ya solo ezali malamu mpona biso to tala nzela nini tokokende po tokoma esika esengeli biso tokoma nde yango tosalaka programme oyo na lolenge oyo tosalelaka pe na monoko mwa biso po peuple azangi identité amiyebi te akoyeba te eloko nini esengeli asala pe kokende na ye ayebi te soki wapi bakomema ye bomema bisika nyonso oyo ekozala pe ya ye te wana nde tolobaka moto abungi nzela biso toza babungi nzela te pe tosalisaka bayeba komona nzela malamu te po ete moto moko te oyo akolanda biso abunga nzela lelo pe toyambi bato mibale na studio oyo pe baye na mwinda lisusu po ete nzela mpenza emonana kaka na lolenge ete peuple congolais liboso nano komona mpasi na ye pe kosunga ye nde eloko biso tolingi liboso toko pesa iloba na bango pona bamiyebisa epai na bino balandi Radio Lisanga moko na kati na bango boyebi mingi Emilwamba ako pesa bino mbote pe ndeko oyo aye na ye pe ako miyebisa na biso poto koba na masolo Emilwamba. Bonsoir, mbote mingi na ba auditeur ya Radio Lisanga. Na pesi bino mbote mingi bon vœu de Noël et Nouvel An. Le roi a un peu garanti, je profite na pesa maintenant. Na passé ba vœu de Noël et Nouvel An qui année oyo to banda sikoyo eza année vraiment ya victoire ya combat au banda qui depuis très longtemps au Evan na kata mitema na biso que eza pena ouverture et puis victoire il y a toute la République ya Congo essaie de libérer na maboko ya bato yo batia ngo na kati ya maboko ya bango. Voilà à l'introduction
on a quoi on appelle ça bino mais émotion dans les apnées donc très très forte parce que ça fait vraiment un bon moment la communication na ba onde donc na très très occupé si qu'on a zone peut-être que na se remettre na émotion na ngai comme ça na quoi communiquer on a quoi communiquer merci solo to landio Emile Wamba matondo ndenge liloza susu kati na biso ndeko lilobezo mboka wayo pona robanda na ropesa bandeko nanga nyoso te na bungi te me na pesa nano bino liboso komo nanga po weba ngai na uti wapi na vandaka wapi pe na kosala nini lisolo nini na poto sola na bino na butu ya lelo ngai komo na ngai ezali Roger Dumbe na botami na mboka Congo Démocratie na vandaka na mboka Hollande pe mosala na ngai na ezali kosala na mboka oyo ezali pe kaka ya sécurité na makambo nyonso oyo ezoleka na Congo ya liboso na pesi bino noko mbote mingi bino nyonso na bosana te na makambo nyonso oyo ezoleka na Congo biso awa na kati ya mboka poto pe tozolala lisusu pongi te butu na butu tozolala te yango wana na koyebisa bandeko banga nyonso oyo bazali na mboka ya Congo pe place mobimba na Afrique mobimba na Amerika oyo bazali na France na oyo bazali na Belgique misusu bazali na Suède na kotanga bakombo te po oyo nyonso bazali bana Congo na ngonga oyo likambo oyo ekweli biso moto moko akoki kobunga ngo azali te yango wana na kozongisa maloba na kotala pe na motuna nini tokokende na bino na butu ya lelo nazongisi maloba na ndeko na ngai Yesu solo malobe epai ya wabino Yesu kitenge to zali ko sola poko lelo ndenge tolobaki na libande to sola masolo kitoko pambate yango etali mpenza ndenge nini esengeli biso ba imboka République démocratique du Congo tokoba na bozaeli na biso mingi biso baeto ina libanda o babengi diaspora toko tala banda ba élection esalemaki ba fraude électorale esalemi solo tokota na bozindo ya makambo ndenge lekaki te pamba te boyebi tolobaka yango mikolo manso toyebi ete moto aganye baélection wana ezali Pape Etienne Tshisekedi Hippolyte Kanambe oyo aza alias Joseph Kabila ye asali fraude électorale nde asali coup d'état ndenge toyebisa bino ndenge asala oyo eza troisième fois pona apima na palais présidentiel te nde baaktivité kosalema ndenge toyebisa bino lolenge na lolenge kasi lelo toyambi bato tokopesa honneur na bango po bayebisa biso oyo bango basili kovivre expérience na bango na situation ya bafraude électorale pe na oyo bango basili kosala oyo bamoni ete ekoki kolobama na radio tokosenga na baito yambi pona ba jwali loba topesi loba na Roger Dumbe liboso bandeko merci mingi ndeko na ngai Yesu pona kopesa ngai su maloba liboso na yo pona koka kosakola bandeko na ngai nyonso oyo bazali na mboka Congo po mayemanso oyo makolekaka awa na kati ya mboka poto biso tozali na mboka oyo babengi biso diaspora elingi koloba moto oyo azali na libanda mboka oyo azali na Europa ou bien oyo azali na Afrika me na mboka mosusu biso nyonso babengi biso ba diaspora kasi ezali pe bandeko na biso mosusu oyo bavandi na mboka ya Congo bakoki koyeba makambo nyonso ya solo oyo ezali koleka na mboka te omoni yango wana ntango nyonso bazosala tu bakosa bango na bainformation bakosa bango na maloba bakosala émission bake kuna bakomi koloba boye na boye bandeko na biso ya Congo bayebi eloko wana te me nalingi koyebisa bino neti mwa likambo na ote komona oyo tiko oleka mikolo oyo Belge moko azalekaki na télévision na parlement na bango ya ba Belge atombokelaki ba premier ministre na bango alobi boye bino bolobi bopesi Congo indépendance mais indépendance wana eza indépendance kaka ya maloba po na kati ya mokanda bozosala indépendance yango sikoyo ekomi na ndenge ya ordinateur moto amona te ndenge bozosala bandeko na biso na Congo kasi na bapapier makambo eza koleka ya ndenge na ndenge indépendance wana oyo biso tokanisaka tozwaka yango te po
moto wana ya kanambe moloki wana tozali na mboka mokolo nyonso azo sala tout po baboma bana Congo. Mokolo nyonso soki amoni mwana Congo oyo azwi makasi po akolongola mboka na ye na soni akosala tout atinda bato po baya koboma ye. Mais tokolemba te biso pe ndenge tozali boye si tolobaki yango tokobunda po toyebi komba oyo toza kobunda ezali komba moko eza ya juste. Nzambe na biso azali na biso po oyo ayebi ke mboka oyo eza ya bana Congo. Ata bandeko na biso nyonso na koloba lisusu neti batata mende oyo bino bozomona tata mende wana. Tata mobimba boye eloko nini ezangi bango. Ye pa yebi te kakozwa pe mokonzi ye pa komi lokola mwana na bazokumisa ya kanambe. Eloko nini ezangi bango. Manière ya toboyi te. Eske biso tokoki kosolola na mindele oyo bazopesa bakabila makasi te po bakosala mboka. Eske biso moko bana ya Congo na kati na biso moto abwanya azali te. Eske papa Tshisekedi azala bwanya wana te bandeko na ngai. Po na nini makambo soni boye oyo ezosala biso nzela nini tokoleka na kati ya mboka poto oyo. Tokoloba nini? Tokosala nini? Mais etumba oyo noko nazoyebisa bino soki nazoloba boye ezopesa nga kanda na kati ya motema ke na futa ta tike pe lelo nga moko pe na ya babomanga lokola babomaka ndeko na biso Tungulu, babomanga lokola babomaka ndeko na biso Chebeya, po biso tokosila pete na mboka wana. Tokosila te po ata babomi moko lelo lobi mosusu akoya. Lobi mosusu akoya. Ndeko na ngai nazali sir ke makambo eza ebele o tokosola na bino na butu ya lelo. Mais na kokanga maloba nwa nyonso te nga moko na pesi pe bandeko na nga mosusu bakwa koyanola likambo oyo tozali na butu ya lelo. Merci. Solo toyoki yo pe totondi yo botondi ezali responsabilité na biso nyonso tu yetu na mboka République démocratique du Congo tozali interpeller na situation ndenge ekoleka kuna po tosundola te bazali kuna bongo banda toali boye depuis ba fraude électorale esalemi na yebi ete bo pino mbale en tant que ba compatriote penza na yebi ete bo fandi kaka na banda kote bo silipe kotelema pona ko kende komona pe kosala ba makambo msukilikili kasi lelo soki bozana o boko koyebisa ba kolanda biso o pe boselaki kosala pe ko vivre na ba activité na ba action et koza pe malamo po mema biso na koya kotala siko esika nini tozali pe lolenge kani tokokoba na ba action na biso emilwamba okoka kozwa liloba. Merci papa Yesu pour nous pesi na liloba. Na omoni concernant la fraude électorale, il faut parler même dans les élections en soi. Les élections, biso togendaki, pardon, biso na pareko, tout le bac déjà bien avant, ok? Mais l'élection on est en mascarade, les a pour légitimer Kabila, puis ba otrikao. Papa Tshisekedi a gagné, n'a pas voix, mais ba proclamer été, ba olingate pour azata na soda mon côté. Ba olingo proclamer été. Tout à fait on les gens dans les kaka on a studio ya yo papa Yesu. Natali saka ngo déjà. Mais mon biso ba zairo to yo kaka olegisi kambala moko to nga kolanda kate. Ozomona, mais lelo les situations tu na lelo na mukola lelo. Ça veut dire que mboka za na liberté. Mais l'élection c'est cela déjà. Donc si ko blocage à moi est prévisible déjà. Alors la fraude électorale à l'air qu'il est il y a na mututu, voire même par instance le quoi l'église catholique à rendre en public encore pour une 40e fois que bah résultat là et là bah vrai bah résultat c'est pas le résultat des yeux. Donc il y a très bien. Mais pouvoir mougezana ou les armées et puis les pouvoir mogo policier il y a bah mercenaires ils ont lingaté résister mais bah baléa pour peuple n'engazana à quoi accepter en société niveau tout comme les autres causes en associé la degré niveau tout comme impossible tout cause en associé alors si quoi ce qui reste à savoir maintenant c'est Papa Tshisekedi qui est le président de la République démocratique du Congo. C'est Etienne Tshisekedi, le président élu. Zomona, pour tout les urnes, le peuple, la véracité côté ça, c'est Tshisekedi. Alors, il y a Alnia qui est jusqu'au bout. La logique n'a eu.
wana bon biso pe tokotia ekalite c'est bon toza na yo lokola faut kende jusqu'au bout mema bati au bout ya logique na yo mais biso na bango toza baméthode moko te mais objectif eza moko mais na baméthode na biso kende na ndenge wana mais bon ye lokola bon tokeka ne place toza lelo ndenge tozokende donc bakonzi ya pareko no plus haut niveau na bakonzi ya IDPS batravaillera déjà ensemble. Toyoki ndenge lobi wana toyebi pe le 5 décembre avant publier résultat provisoire ya présidentiel toyebi ete ya biso Honoré Ngbanda asalaki appel patriotique moko ya monene pe makasi kosenga na baibanso baina mboka République démocratique du Congo bakouche nyonso tout confondu pona ba telema po esala te ke victoire ya peuple baiba yango parce que makambo ebanaki monanaki ndenge fraudaki likambo kitoko ya monene ezalaki wana ezali ete makambo manso monanaki deja ndenge babandaki kona babulletin ya vote pona baiba tout ça moto moko pete akokaki kokroire ke Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila akokaki koganye po atikala pe koganye yango te même na Jean-Pierre Bemba. Appel wana ezali na cadre oyo ngala loba toujours ya lutte multiforme parce que ningo tio loba objectif ezali moko kosikola mboka na bokonzi ya bapaya oyo tokoki ondima yango soki mokete ezali na objectif moko eza lutte multiforme soki totali po bato mingi na libandeli wana babandaki ko comprendre malamu te tant bato msusu baza ko rejeter ba élection ba msusu baza ko bazo privilégier moyen na bango bati po babunda pona kosikola mboka na bokonzi ya bapaya bato babandaki komona lokwa baza ko rejeter bato babandaki ko rejeter nde ba moyen oyo bato msusu baza ko utiliser kasi toye komona sikoyo tango moyen oyo ya élection ezaki épuisé c'est-à-dire vote salami donc moyen élection eza épuisé toye komona sikoyo ba convergence komona na makasi na ba moyen ya lutte oyo bato nyonso to baza nango eza ba mibenga ba combattant ba résistant ba opposant politique na lolenge nyonso to moto akoki komibenga na kati ya lutte multiforme oyo tozomona sikoyo bato bakokuta na mingi na ba moyen oyo ekozala utiliser na bitumba wana nde yango wana tobandaka pe kolobango bandaka babandaka kososola yango malamu te ete toko kende kaka vers objectif moko eza ba moyen o moto akoki utiliser parce que tokoki pe kosala te na cadre stratégique biso surtout to adhérer kaka moyen moko na tango toza na binemi ebele po bato bazokanisa ntango mosusu tozomona kaka ye ndenge outai koloba ndeko Roger ye Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila eloko nini ye aza nango oyo bakongole baza kuna bakoka te kotia ye pembeni mpona azala wana te po akokita azala mokonzi wana po mona te eza na ba moyen na ye moko te na makasi na ye moko te binemi bafront eza ebele oyo ezobundisa biso mpona kotia peuple congolais na mpasi soko tali même na territoire oyo occupation ya guerre occupation ozomona ete ba groupe oyo esalaka toujours bitumba kuna ezalaka ebele kunda batwara kimi ake na Rwanda Bosco Tangada bimi bakamati parti na ye bakotisi yango na politique na kati ya alliance ya PPRD donc bazui bandimi yango ndenge wana bato baza na makila ebele na maboko na tilelo baza koyiba kopie ba matière première kuna na mboka République démocratique du Congo pour s'enrichir et pourtant ba mandat d'arrêt za contre bango ezo sa eloko moko te pour Kabila loba bien zo protéger bango donc na tango wana penza likambo lobi oyo ya lutte eza penza lolenge wana po bato msusu ba mona confusion te soki ba monyo na terrain ba ebike Milwamba aza moto na pareko kasi aye na bitumba na ba combattant papa yesu na kati yo maloba te omoni likambo oyo outi koloba wana eza makambo ya solo
po soko tali bitumba oyo ndenge bandaki papa Ngwanda nde muto ayena bitumba oyo alakisi biso awa na ba diaspora to moto akowanga nango azali te. Na 2006 tango Kanambe alekaki azwaki bomokonzi biso tu tozalaki awa toyebaki ke Kandame akoleka te, toyebaki ke bokonzi ekosala ya Jean-Pierre Mbemba mwana mboka. Nga nazalaki etone mokolo ngo nazalaki na vacances nakota na train boye natala na kati ya train batia journal mwana ya ndeke moto azu pouvoir na kosa yo te ndeko nanga maya miso etangaka nga mokolo na miso na pe na mituni na bi eske muto azali te oyo akotelema po na sima likambo oyo po na ndimi te biso tu bana mboka foto bima siko po tokende kotelema mais nayebi te soki makambo ndenge nini elekaki po tozalaki nano ne bandeli pe po tofungola miso biso tu oyo tozali abana ba diaspora po soko tel makambo oyo ezoleka na Sud Kivu wana eza mboka na biso likambo biso tokobosana kala mingi te nde toyokaki likambo ya balkanisation ekoki mpe kosalama na mboka na biso soki totelemi te na ngonga oyo bakozwa ndambo ya mboka na biso po bapesa yango na Rwanda biso tokoki kotika makambo wana te wana eza likambo eza nano plus grave mais pona nini tokoki ndenge nini tokoki kosala po tokoma na likambo wana te foto bunda na ngonga oyo po Kengo Wadondo biso bana Congo tolingi ete Kanambe mwana Congo oyo ayebike abotami azali mwana Congo azala makila oyo nga nazala ngo na ndimite na kati na bango ya bana Congo wana atana ba kolabo o baza kolia na bango o bango bazopesa bambongo mais nga na kati ya motema na nga na yebi 100% ba kolabo wana nyoso wana bazape kaka kote na biso mais si topesa ki bango tango ke balongwa kote wana mais oya kotika te tango biso tokoya kosikola mboka wana tokotala lisusu te o azalaki mwana tata mwasi na ngai natika te bango nyoso tokozwa bango po bato o bazokufa na mboka na biso 8 millions plus de 8 millions de morts na kati ya Congo epe esili te eza kokende bandeko na ngai Kinshasa Congo mboka na biso eza na richesse moko na asir biso moko toyebi yango te potala bango moko na ba Sarkozy bandimi ba supportaka moto wana po bayebi ke bakozwa ba biloko ba momengo ba coltan na biso ba or na biso ba diamant tokotanga kutu kombote sa ba uranium o eza likambo na koyebisa mwana muke po mwana muke aye bango o abota misika mais moto o aza intellectuel aza mwana Congo atanga classe ayebi makambu ayebi nyoso nini nga na ngina loba na ngonga oyo mais yango wana tozana likambo moko kaka o tozoloba ke jeudi oyo pe bana nyoso bato Congo o bazana kati ya Kinshasa oyo bakozwa pe avion na ba région nyoso ya kati ya Congo ke bakoma ti bakende ko soutenir papa na biso oyo biso tolingi azala mokonzi soki pe mokolango ekosenga ke bato bakufa po na kosa bino te bandeko na ngai mboka moko te oyo dictateur aza na pouvoir bakoki kozwa ngo na nzela ya ba urne tosi tolobaki yango pe tokobanda koloba solution etikali biso kaka moko lokola biso ape na poto toza kobunda tango nyonso toza kosala tout tokutana ba mikonzi ya awa tosolana bango toyebisa bango oyo biso tolingi bino pe kuna botika te bobunda bokende tina suka biso nzela tokei toboyi papa Tshisekedi topekisaki akende nzela ya election te mais tokoki koboya te ke oyo asali wana eza makasi po tozalaki na besoin yango tokoki kobunda la musika te bato apemeli pe bazala ba journaliste pe bazala bato partout tozala bato foto tosala kutu makasi ke tozwaka pe bato na biso moko oyo bazali awa to infiltrer bango pe et puis bazali pe nde nazoloba boye na minute oyo bazali po na mosala eza kosalama biso tozo komona o bazokufa wana tozoyeba te ta miso bazobwaka bana bamai ya bibale kuna bafleuve omona bimi kuna kote ya njili bamama bazolela solo bato moto balingi yo te na mboka kende tika koboma combien vraiment nazongisi no maloba na ndeko na ngai po ameka oyanelanga na likambo oyo oui solo ye akotaki wana nsima pe ya koboma ezalaki na président mobimba na mboka République démocratique du Congo baboma ti lelo vérité babimisa te nde ye akoma président sur quelle base ngana yo
totuna naka posant la base juridique te constitutionnelle te coup d'état na Jean-Pierre Bemba élection en 2006 coup d'état a trichaki siko pe na 2011 na Papete Tshisekedi coup d'état a triché ndengo lobi ya solo esengeleki penza tozala na mutu lokwa Papete Tshisekedi oyo akotelemaki na élection toyebi ete akwai koganye na ye kaka pe aganye po sikoyo ekojustifie lolenge nyonso oyo peuple congolais koki kosala po ete afandisa pouvoir élu ndenge pe église catholique akotelemela likambo yango ya vérité ya baurne eza respecte toyebi eza surprise te pe mba liboso te po monseigneur Echu na ntango ya 2006 pe atelemelaka likambo yango wana pe sikoyo tomoni eza continuité na 2006 malgré ezalaki église catholique mutekendeki moto na bango nde azalaki wana mpona kosesa baélection kasi ye azalaki ne moto ya bakote ya kanambe kasi église epamelaki ye na mosala mabe asalaki nde toyebi yango bakendeki kozwa sikoyo protestant mpo tozomona mokonzi na baprotestant oyo akotelema kosoutenir babétise oyo ya bafraude oyo boye wana nyonso wana ezali mpona lokoso na mbongo oyo bato bakoyeba susu kibomoto te mpe bakobebisa milimo ya bandeko na bango nde esengeli kotelemela makambo ndenge tokotelemela yango boye ndenge olobi moko mwa jeudi bato bakoyoka na mboka République démocratique du Congo ezala baepe oyo bamoni ete bazali na nzela ya kokende kuna mpona koluka kosala ete kotambola elongo na Papete Tshisekedi ndenge alobi esengeli alingi akende na palais de la nation pona kuna eza nde esika oyo ye esengeli azala mpona sa mosala na ye boyebi likambo ya fraude électorale oyo eza nango maloba te eza réel eza likambo esa bato nyonso bayebi yango eza na Congo eza na libanda ya Congo baoccidentaux baaméricain tout le monde le sait eza secret te eza eloko eyebani baobservateur na bango bazalaki église catholique azotema likambo na pamba te kasi moto makasi o matoi mangbongi o bato o basimbi pouvoir a moibi na mboka République démocratique du Congo bakosala nde tokopamela bango mpe tokolakela bango mabe ya ndenge nyonso tu oyo ekoki koyela bango mpo dzwa bango nde yango tokosenga ete totelema tokobebe kokoba nayebi ete baksho mpe esalami awa na mikili tofandi bato basali ba marche bato bake kosala ba démonstration na liboso ya ba ambassade na ba ministère ya bamboka tofandi ba memo ekoti oyo pe esali ete basusu soki bayebi to bayebi te ke ba pouvoir oyo eza koto oyo omoni baza na ba réserve mingi tomonaki pe balingaki kotinda mutu te na confirmation ya coup d'état oyo ya Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila na prestation ya serment na ye oyo fausse confirmation esalamaki ya Cour suprême ya justice oyo ye moko apesa mbongo anomati ya wana donc ezali mpona kolakisa ete na ntango biso moko totelemi te tosala eloko te tomonisi eloko te eza na moto mosusu akoka kosala yango na place na biso te nde esengeli tokoba na baaction ndenge ezosalema toluka kosoutenir baaction ezala ya kote nini eza koutela na tango eza kaka ya biso moko bana Congo moto initiative eutaka kaka kote moko boye donc na tango ezali lutte moko honnête oyo na cadre multiforme ya lutte multiforme tozozala wana toza kokoba na makambo ndenge tozosala makambo so eza pe na cadre stratégique tolobaka yango te na place publique Emile Wamba ebiyango très bien tolobaka biloko stratégique te na place publique mais oyo eyebami oyo ekoki olobama nde tolobaka ndenge na otaki koloba tosali baaction totelemi na baministère totelemi na baambassade tokomi bamemo ekoti tosali pe masolo na bato yango eza kaka kotelema na balabala te tokoti pe na kati ya babureau wana avant l'élection pendant et après masolo esalami ya minene oyo soki ndenge nalobaki bareserve eza Emile Wamba okoka pe koyebisa biso mwa moke mais oyo nalingi naloba sikoyo eza te ke eza véracité ou bien ke eza appuyé na vérité moko quelqu'un qu'on aza nango non mais eza kaka réflexion mais bayebisaki biso ke bayebisa biso ke on ne libère pas un pays occupé par les élections. Bon,
scénario biso ça non siko toujours libérer pays on par les élections pays on est occupé na ba Rwandais na ba puissance extérieure toujours libérer on par l'élection alors principe on est comme en contradiction hein le quoi comme en contradiction alors so est dégénéré c'est que comme un bras de fer c'est que la force va intervenir. Est-ce que bateau qui est libéré dans l'élection, ils ont un moyen de tenir le corps à corps. C'est évité. Tout ça donc, dans la réflexion a toujours parce que bateau n'a pas nous aucun dété. Pour ça, on a aucun dété, c'est pas qu'il y a bango. L'élection c'est cela qui va bimir la porte ouverte, mais bateau l'ingaté. Donc, la logique moi on ne pas qu'il jusqu'au bout. Ou bien faut pas qu'il me sache. Et ça c'est un film présenté. Ah, ça fait le moment, c'est pas nous allons voilà, parce que l'état de nous, faut film ça non. Likamolobi eza na motu ya mingi yango bato bako tala fimbo basusu baina fimbo deja bazota lolenge ni bako beta yango basusu pe bako luka pe bazwa pe abango fimbo pona ba beta basusu basi ba beta ki pe fimbo kasi tamsu ba beta ki makasi mingi te nde bangi bako ba bete lisusu ya so toko devale fimbo ngo so nini te osali bien ngo benga ka fimbo toko benga pe ka fimbo ya solo esengeli fimbo ezala pona betama to mona kango ma musoki po bango baluka ba mike bato ba ko saku de takuna soki ba mike ba eko sakana isiko bazaki na toko ko sakana te soki bazo benga na bango bazo kende te na maloba likambolobi penza to mona ngo mingi kala au mona so ba beti bango fimbo moni ale ba palangani bango so akei penza likambolobi wana penza ba kolanda biso boyoki fimbo et puis soki linyo beta yimbo a fimbo kotali sete yango amona fimbo te fo bomba ngo poso sa moni fimbo ayebi ko ngo bete na fimbo ana osaba grimace fimbo ne ko raté e ko za bavanga le fo bomba ngo do fimbo balaksa ngo te ko tala fimbo ngo na beta te ba bomba ka pa bimika ko beti mbalamo ya solo fimbo ezali ezo bomba na sima nde onta msuwa zo kansa kola fimbo ko beta ezali te mais sengeli penza fimbo beta ma omoni na tango 2006 tango Jean-Pierre Bemba azaki na o babengi milice na ye bazaki na minduki masasi kasi a utilizaki yango te pona a imposer victoire ne ba urne pona fanda wana tomoni sikoyo na Papete Tshisekedi azana na milice te azana minduki te ba arme masasi te kasi aza komettre bango en difficulté makasi papa na ngai Yesu na kati maloba te mais omoni etumba nyonso babundaka ngo pona ko gagner na mayele nyonso oyo biso bana Congo tokobunda nango etumba oyo nyonso ezali na boyambi malamu po mosusu akino bunde tumba akomema likwa babenga ngo nini likwa nzala oyo tobengaka o akomema ake mususu ake na machette mususu ake na mondoki mususu ake na biloko nyonso ndenge papa ngwanda emoko alobaki yango mais biso tu objectif na biso ezali toboma nyama moko soki nyama wana kufi tokabola mboka mobimba oyo azwi lokolo na ye oyo azwi liboko moto na moto akozwa ngambo na ye mais papa Tshisekedi abunda etumba oyo abundi yango nazali sir ekozala taba ekokisi biso ata ba 30 ans na ndenge tozoloba boye atikala kobunda etumba na ye aganya biso tu toyebi mais azalaka pe na manduki te pona nini alingi te makila ya bana mboka etanga eloko biso tolingaki ya liboso po toye si to gagnaki élection toyebaki ke tokoganye yango toganye yango makila bana mboka etangaki te mais lokola ndeke oyo ya Kanambe alingi kotika bokonzi yango te yango nde na ngonga oyo lokola ndeko nanga Lwemba alobi ke fimbo yango fimbo wana pe ekobetama fimbo ezali te biso tozangi fimbo bayaki epa ya papa Tshisekedi bapesa ye mbongo asoma manduki po ndoki wana azali na mboka akolongwa boye te papa Tshisekedi alobi na bango nakozwa mbongo te poso nazwi mbongo na bino eozala
na sima la komaka lisusu kofuta bambongo peuple na ngai bakozala na eloko ya kolia te nalingi nanu nasaltala peuple na ngai soki nakoka kozwa bitumba oyo na ndenge ya boye ya ke makila etanga te bobimisa bato oyo soki bakokende na CPI soki bokosala nini me botika biso bakongolais na bakongolais mboka na biso après tokokende kotala nani akozala mokonzi papa Tshisekedi ndenge azala asi akomi mokolo biso toyebi yango me etumba oyo azobunda oyo eza mpona biso po atikela biso yango na biso pe ntango tokozwa yango fo tozala mayele mbala bandeko na ngai fo tozala mayele eza lisusu te tokoma ozwi barwandais kuna okotisi bango na mboka opesi place ya mokonzi te ndeko na ngai wana tokozala kobundela Kongo oyo mikolo nyonso mikolo na mikolo oyo nazali sir epesa biso mayele na ndenge baberge basalaka na ndenge biso tobundi pe tokobanda kobunda ngo tala bana biso toboti oya mikena oyo babote na bapoto awa lobi kuna batambolaki pe na France le 21 bana miketu batambolaki mpona kolakisa ke bino ke etumba oyo ata biso tolongi yango lelo te ata biso tozwi yango te bana bakoko na biso bakobundela etumba oyo bakozalaka kobunda etumba oyo ti mokolo biso tokolonga etumba oyo ndenge nakoyebisa bino bandeko na ngai bolemba te bazali ebele fo mona ke gouvernement yango oyo baolinga basala mboka na biso eza ya ba criminel eza ya ba assassin bazwi bandeko na biso Afrique du Sud kuna oyo bazobundela mboka na ndenge longo bami po baeza na raison na bango ya kobundela mboka na bango eza na maboko ya ba paya bazwi ba criminel net mutu moko babengi soki na kombo ya zombie yango biso kutu bapesa biso kombo na ye oyo ya solo toyeba soki ye nani awuti wapi avandaka wapi po zombie wana moto akobenga ye zombie eza lokola azopesa ye moto makasi biso ba zombie wana biso tokolia ye na ndenge ke biso tolakise biso toza bato oyo baliaka ba zombie baza kolukisa ye akangisi bandeko na biso kuna na Afrique du Sud akangisi bandeko na biso plus de 200 personnes en Afrique du Sud basali collaboration na ba policiers sud-africains ke oba mikonzi na bango kutu bayebaki te makambo oba bango bazalaki kokende kosala zombie na liboso na bato mosusu ya Afrique du Sud batambolaka balakisaka bana mboka oyo Zairo akanga ye bazwi bato bandeko na nga na kosa bino te plus de 200 000 Congolais à peu près 450 comme ça je pense bazwi bango batie bango kuna na kasho likambo o basali eyebani te batu na bango ninyo o bazo troubler public circulation publique est-ce que région kanga babi bongo ba Nigeria bazo tambola na nzela bazo déranger circulation publique te région moko ya kopesa bandeko ezate mais lokola biso bana poto to yokaki likambo wana to bengi partout to sali ba makambo nyonso lelo yo babim nazolo bana bino babimisi bandeko na biso nyonso ya Afrique du Sud na yokaki batikale bandeko 20 o bazali na kasho mais tokolemba te tokosala tout oyo bandeko wana tina nini raison nini o ezali bango batikali pe na kasho wana malamu nazongisi maloba na maboko ya ndeko na ngai Yesu po akoka ko yanula lisusu likambo oyo ya ingeta ndenge bakombata balobaka ingeta solo wana malobolobi penza na longisi yo pe toko loba na lombango likambango ya situation yango ya bato yango baiko kamba Afrique du Sud sikoyo po bakosala lokwa babosana to bakanisaka biso tobosani esika bango bauti apartheid oyo bazalaki nango kuna ye Nelson Mandela na boloko ya afandaki kobima ye abimaki azelaki pe baelection bambie na bakonzi ya mboka minene ya mokili mobimbawa ye azalaki nani ancien prisonnier ajo bima prison ancien prisonnier politique kasi bambie na ba chef d'état ya bamboka minene afandi azeli baelection etango esalemaki ye asali na bato mindele na tango wana ye moto moindo aliboso abimi na ba urne président soki basalaka ye mayuya ya lingaka kondima yango na tango wana bango tango bazalaki parti politique na bango tango wana bakosala lutte pona ezalaki peka po balingaki te ba paya baye na mboka na bango boye bakonza bango na lolenge wana babandaki okonza bango na apartheid na koyebisa bino baebo kolanda biso etumba bango basalaki wana basalaki etumba na ndenge nyonso tu et po déjà bazaki na droit ya participer na élection te fallait ba mibeko ebongbana bitumba basalaki na koba bino atana mboka pays ba o tozali awa
batiaka moto na esika moko ya entreprise moko macro batumbaki yango epe balobaki batumbi yango pona nini parce que macro azali na ba filiale kuna na Afrique du Sud et pourtant pouvoir ezali kuna ya apartheid ti esalaki nini macro abangaki a retiré bato na nyonso donc entreprise na kuna na Afrique du Sud. Donc soki totali lolenge bango banda badubo konzi na Afrique du Sud baza koke na makambo ya Afrique tokomituna soki ezali ndenge ba Congolais tolobaka te mundele ndombe nde moto azali wana poso tolobi to mituna soki penza mundele moto azaka président na Afrique du Sud ndenge bango babanda okena ba élection na ndenge batiaki moto mwindo a gagner balinga kotika penza Kabila ndenga fraude boy makasi monani boy ndimite ndeko na ndimite linga za modelo donc ozomona bango déjà ba pesi ba bulletin ya vote même après vote bazo continuer ko fournir ba bulletin ya vote katanga kuna na ba bureau msu ya vote ba continuer kotika bato bureau za la polele pona ba se servir na ba bulletin misuso basa na vote omoni Afrique du Sud na ba kambina bango ya siko to mona ki médiation ya lokuta o Nelson Mandela salaki tango ya Mobutu na Laurent Désiré Kabila ezaki médiation ya lokuta toyebi likambo wana tango ba Laurent Désiré Kabila akomaki na niveau ya Kasai Oriental Mbujimai passé bango balingaka diamant ya Mbujimai mingi batunaki kaka et pas Mandela ndenge nini kasi diamant Mbujimai o biso to exploitaka tango Kabila lobi ko continuer ka ndenge ezaki na Mobutu mbala moko Mandela saki déclaration lobi tango wa Mobutu eleki et comme pe tango yo pouvoir échanger. Donc toyeba été ezali likambo yo ata tabombe ki ayaki wana azali le roi administrateur moko boye azali ne le roi présidenté azali le roi administrateur na ebité ba mesure politique nini o tabombe ki atwaki kuna Kadhafi asimbaki bango tango bako sala lutte na bango makasi mais au moins moto moko ta tellement ki akina osel sa Kadhafi tango zwaki likambo a voilà mais c'est avec tout ça c'est la preuve que Afrique du Sud, je me pose la question sur vraiment la souveraine. Mais likambo za na sikoyo likambo souveraineté oyebi moto yomoko kasi ozomona même États-Unis tokanisaka tam sous président États-Unis neti bat ba monaki Obama e bakanisaki Afrique ebongi makambo ke bien lokuta. C'est lui le patron. Voilà, likambo ezali likambo intérêt national. Ce qui toyebi ko définir intérêt national ezanini, intérêt communautaire ezanini, intérêt régional ezanini. Oyebi balobaka bango moko na bato bakoto yo ndenge basala ba théorie na bango bato yo bakokani basangana ka facilement. Nde ozomona bango tant batalaka ba intérêt na bango, batalaka petant bakokani bazo sangana facilement na ba intérêt na bango po bazomona feza na ba point commun mingi. Kasi na biso, bato Afrique totalaka wana te. C'est intérêt personnel. Toi, un petit groupe na yo bozo yiba. Bon, si qu'on est ni yo ko balika ma souveraineté parce que souveraineté ba pesa ngo mututé. Mutu arachaka to alukaka confirmer souveraineté na ito. Zo vivango siko na likamba vol ya élection kuna mboka République démocratique du Congo. Vote nenge bazo yiba. To boyi to ni na biso kondima te. Depuis quand basi ba lobaki déjà ton makamone leki ba lobaki to tika na biso kaka, to zela kaka 5 ans pona to boyi to ningite to boyi. Balobi tozo boya mais siko bango kuna eloko nini oyo basala parce que il fallait natango na Congo et sala ki moi retard pour na ba guerre pour na Congo a pesa moi dini force makasi en Afrique to satandaki na bango baya ko sala yango mais ozomona bazo kende même pas kota l'intérêt Afrique du Sud kota l'intérêt ya région na ya continent. Mais les intérêts na bango moko oyo ke tiba kwa ko se perdre tokomitu na jour msusu soki penza face à ya mundele soki mutu mwindu na bango kuna akokoka convaincre subato mais likambo oyo ndenge zali ezopesanga mawa mingi toloba te kaka bandeko na biso ya Afrique du Sud mais soki totali bitumbo banda to bandaki yango eza lokola tozobunda ngo biso moko lokola mwana ya Congo akomi mwana etike tozali na bamboka ebele pembeni na biso tozali na 9 pays voisins na kati ya Congo wana mais nano na monite ata
mokonzi ya mboka moko boye abima aloba na pe na télévision ou bien akoma ke ngai nazali na bino na lolenge moko te na likambo oyo po na bino boponi moto oyo azali Rwandais botika Kongo na mboka bana Kongo ndeko na ngai Yesu nano natikali komona likambo wana te et puis nayebi te soki ezali po na mboka na biso ngo ya Kongo lokola ezali monene mingi pe etondi na biloko na bokonzi pe na bwanya na mabele na yango bandeko na biso o wana mosusu bazolinga bazwa kango baliaka yango ya ndenge wana po bayebi ke soki batemona na biso moko ya Kongo akoloba te liboso nanu ba Congolais aprende bino mais lokola eza bazwi batemona ya ndeke liboso wana mwana ndeke azoyiba azopesa ye ya mboka na Rwanda Kagame o atake place wana pe azozwa oyebi boni bazoya wana na avion bakiti na Rwanda. Est-ce que Rwanda eza la richesse soki na yebisi bino se botali na carte na géographie mboka o sikoyo o eza premier producteur ya ba coltan col odobinga cols na Hollande coltan eza Rwanda. Comment on va rosa premier pays du monde ya coltan et puis na mboka la baza ata la coltan morote et puis makambo na mindele pe bazwango batsango pe na ba classe na bango ba titre Hollande ba pesa kake mboka boisa na boye oye utaka boye Luanda. En tout cas bandeko na ngai na likambo na tango tokozwa Congo makambo na tout ba koma wana tokolongola ngo tokozongisa ngo na buku na ndenge zalaka po tokotika te bayiba biso ba biloko ba koma po mwana oya koti kelasi ya mundela tutamba autanga na classe bazo yebiseke no oye utaka na mboka boye arondima ngo omoni po biso kala tubanda olala miso ba Congolais bayebi biso Congolais muto alelamba Congolais muto miziki mais na lelo yo nazasi na bango moko bato yango bakanisaki biso ba Congolais bato ya bilamba bato ya miziki bazo telema pe bazo kamwa po Congolais ayebi lelo oyo eloko nini mboka na ye ezali na yango na oloba na biso atozala poto tozangi mbongo te tozangi biloko kolia te tokendaka mosala tolalaka totambolaka ba voiture ya kitoko likambo ezo tinda biso to ndima mboka na biso poto ye kosembola na bosolo ke na Congo nde nyoso ezali o biso tozoluka mais nambala sima ndeko nanga nde tokoyanola su likambo oyo pona yebisa bino nyoso oyo tozali nango na mboka boyeba po bobundele kolo na bino na motema malamu solo ndeko Roger Matondo pe pona yo tokomi na suka programme na biso pamba te tokomi kopusana na 20h pona to clôturer toko senga loba suka Emi Luamba po to kena clôturer programme na biso. Ok, merci mingi na ndenge bolandi biso lelo tokutana kaka na marasima. Merci, au revoir. Solo merci, au revoir loba suka ya Roger Dumbe. Bandeko na ngai nyonso na pesi bino mbote botikala na bwanya pe bosala makasi na mosala oyo biso nyonso toyebi toza nango ekoba se kokoba. Merci, tokutani na mbala sima. Solo balandi Radio Lisanga oboyoki ki bino yesu kitenge na programme Radio Lisanga pokwa lelo mardi 24 janvier 2012 tozokoba na bino 20h tokabwani pokwelamo jeudi tozana bino sous de 19h à 20h. Ciao ciao. Il faut montrer que le peuple congolais est un peuple honnête. Il n'y a plus d'inquiétude au Congo. Il n'y a plus de Bakongo, de Bangala. Il n'y a plus de Wagenya. Nous n'avons qu'un peuple libre. Nous sommes tous des citoyens. Et nous devons sauvegarder l'unité nationale. Hier, les Européens ont voulu nous diviser.